Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Mbote Nabino Balandi, Tindika Télévision. Merci Nabino Ndenge Bopona, Tindika Télévision. Pe bozo continuer toujours kolandaka basango na biso à travers chaîne Nabino préférée Tindika Télévision. Merci à vous aussi en plus Ndenge Boponi émission au début congolais na mungongo ya mwana mboka Samba Olonga balobi mokili ezali balance justice nzambe rataka na ngote soki ya mokili raté oyeba ya nzambe kozwa yo na n'importe quelle forme o nyonso biso to semaka yango biso to récoltaka. Alors yeba ko mitia na balance bando bota matio komi lelo peser ba acte na malamu peser ya mabe yeba ke mokili ezali balance. Mbote na mwana mboka Rifin Kisombe na Papi Keli ndenge ba pesaka biso toujours opportunité à travers chaîne au Tindika Télévision ya komimelaka bino basango na lokota lingala ndenge to sala kango. Na remercier ba auditeurs nanga ba téléspectatrices et ba téléspectateurs au bazolanda à partir ya Suisse, à partir ya Canada na Ottawa, bato bazolanda à partir ya États-Unis, bozana Dallas, bozana Texas, bozana Illinois, na Caroline du Nord. Vraiment boza ebele. Bozana Allemagne, bozana Paris, na France, bozana Belgique, bozana Afrique du Sud, bozana Zambie, bozana Angola, boza wana RDC na Beni tope na Butembo, boza na Mbujimai na Kananga, na Goma tope na Bukavu, na Equateur, na Kisangani, bozali na Kikwiti, boza na Bandundu, boza na Mbandaka, tope na Bukungweki, la Boma, Mwanda, Matadi na Bosani Binote. Vraiment, je vous porte tous à cœur. Na ba vilo na tangite boza na Maniema, partout bino bozali. Congo Mobimbande tope sakasango. Natangi ba ville oyo de manière ya synthèse pour na kolakisa bino que ma commune bino nyonso bokomela biso e komaka vraiment na bureau ya debout congolais pe nazongiseli bino bambote ebele bo continuer toujours ko soutenir biso pour être émission oyo e ba kokende na lolenge ya malamu. Émission ya mukuse lelo tozali kolobela ba action au chef de l'état zali ko sala tomoni 100 bus et que ça soumis à disposition, ils ont un total de 600 bus où il faut la disposer dans toute étendue à territoire national pour la makambo Italie étudiants. Mardi oyo ba kotia 100 bus à disposition des étudiants. Trans académie wa bengi yango ezali esengo ezali sango malamu pour na étudiants. Toko zongela vraiment sangwana pour na kotala. Que reste-t-il des étudiants congolais outa to outa n'époque coloniale bato ba bénéficier qui na ba condition malamu banani outa nini ba étudiants ba yeba lisusu ko bénéficier na ba condition malamu te de la part ya gouvernement to pe na part ya l'état congolais. Vraiment to kolobela point avec insistance to kolobela pe ville ya Zongo ezali situé à plus ou moins 260 km na ville de Gemena ezali chef lieu ya province kuna bango ba moni courant. Le chef de l'État a annoncé déjà qu'il y a cause la Grand Équateur a 50 pe na gouvernement kolobana bango que a toléré makambo ye akuti n'espace Grand Kasai akotango le sous na Équateur. Maloba chef de l'État to mono ndire zui fe nango mwinda epeli bandeko wana kuna na Zongo. Eza pasi pona mboka na biso. Bandeko wana na Zongo bamona na bango courante. Par quel miracle misala ne salami na lombango po ba grandes artères na bango balamuki ka na tongo lelo bamoni minde peli comme par miracle ndenge pe na Mbujimai bamona ki kaka na tongo moko mai bimaka na ngote na robinet mais chef de l'état zali kolo soka lingaki déjà longo bamoni na tongo mai bandi ko bima na robinet to ça il en pe commentaire pe to kosuki sana bonus o pona kolobela. Ba héros nationaux na biso tout moni que le 16 janvier ça février eza férié le 17 janvier pe eza le susu férié ba héros na biso Kabila Lumumba
tokomeka kosala ma rétrospective na chronique na biso par rapport ya oyo ba congolais bakanisaka par rapport ya ba héros na bango nini etikali na mutu na biso par rapport à ba héros na biso ba faiblesse na ba force ezali nini ya malamu tokoki ko tirer. C'est aussi ici dans ce numéro bonus yangwana na kopesa bino encore une fois de plus boza les bienvenus na émission Debout Congolais et longo toujours na mwana mboka Samba Olonga. Na wuti koloba awa na sommaire ke babisi 100 kama ndenge toloba na lingala et ko pesama pona ko chama na circulation ko banda mardi pona ba étudiant. Ezali sango malamu poto yebi banda babisa ba fula époque ya Mobutu oyo banda ye komema ba étudiant to yebi te soki ba étudiant congolais na époque ya Joseph Kabila batikali ko bénéficier lisusu na babis ya Mobutu avant kufa avant régime na ye koma na suka makamu nyonso wana ezaki déjà pourri. Mais ici les chefs de l'État dans son souci ya ko accompagner éducation ya ba oyo bazali ba futur cadre ya mboka na biso na souci ya kocha ba étudiants congolais na ba conditions ya malamu parce qu'avant to kotana makambo ba bisa il faut totala président de la République a yé combien d'universités eza réhabilité sous l'ère de Félix Tshisekedi. Unique université de Kinshasa, ancienne Louvanium, et kozwa belle allure nango soki mutu lelo akei na unique université de Kinshasa. A trouvé quand même que en tout cas vie ezongi na université wana. Ba bâtiment depuis 54 au université wana ezali ko fonctionner. Batikali ko réhabiliter ba bâtiment wana te mbongo ebimaka na époque à Joseph Kabila pour réhabiliter ba bâtiment ya université de Kinshasa eliama nango bacha peinture basundola ba bâtiment wana. Mais awa tumoni ba homme na o ekomaki scandale parce que nous sommes aussi des anciens de cette université là. Soko koti na kati ya ba cave na ba homme olobi awa etikali kaka effondrement esalema. Otali na batu oyo baza loger na ba homme ya ba étudiant na bana donc mususu banda kota inukino banda 74 azalaka étudiant atangi asilisi avandi wana boti bana na ye c'est-à-dire banda kwa ba étudiant koma banda kuna bana. Mais inukine université de Kinshasa ezui délivrance sous l'ère ya Félix Tshisekedi, c'est-à-dire pona bato bazali ko aspirer oyo bazali lokola ba élite ya société congolaise ya lobby topé à lelo. Ces gestes là faits posés par le président Félix Tshisekedi là ikola ki sa souci majeur azali nango pona ko offrir na ba étudiants congolais qualité ya malamu ba conditions ya malamu oyo ko permettre ba on ke batanga. Mais ici, à ceux qui peuvent accompagner les sous ba étudiants, n'enga moni baza ko bundana na ba difficulté à transport, ba accompagner bango les sous na 100 bus parce que c'est un total de 600 bus où il faut ba pesa na ba étudiants nyonso na toute étendue à territoire national. Tango ezali action ya malamu il faut ba encourager yango les étudiants chaque jour pona ba biso ba mususu totanga na inukine c'est que faut la muka soko zo vivre na cité faut la muka 4h30 ou bien 4h 5h juste 5h15 5h20 il faut écouter on arrêt pose wa mutuka na facilité au koma na université ozwa kiti olanda cour na fenêtre bato na kanti ba leki na université wana na inukine ba yebi makamu na zoloba. C'est-à-dire les étudiants aujourd'hui bazotanga na ba condition moko oyo règne ya Kabila pendant 18 ans parce que il y a encore des aventuriers qui continuent ya kolakisa bato bolamu ya régime ya Kabila pendant 18 ans batiki ba étudiants ba auditoire ba université belé bazotanga na ba encombrement
ba étudiants bazaka na transport en commun te. Mais on est en train de nous dire que na régime wana pe bandaki pe ko prévoir bandaki pe ko travailler pour l'éducation ba congolais. Quand il y a bonne volonté, même ceux qui ont moyens, on comprend que le moyen est amouqué, mais moto a la bonne volonté. Si la caisse de l'État, si le trésor public congolais est en bongo, je pense que Félix Tshisekedi devait déjà commencer à construire des universités pour mettre les futurs étudiants dans des conditions malables, où ils ont empêché que tous les gens fuite à cerveau. Parce que vous n'avez pas remarqué, ce qui vous remarqué, Bisso, chaque jour ici, ce sont nos étudiants qui vont étudier ailleurs. Russie, les étudiants congolais qui sont en Russie, oui, c'est bien. Peut-être pour avoir aussi un savoir. Mais si les parents sont ambitieux, parce que là-bas, quand vous étudiez l'histoire, c'est sans but, c'est réellement que le président de la République a la volonté. Il y a kocha ba congolais nyon sont na ba conditions eza bango na ba droit na bango. Parce que constitution na biso mboka lobi que non ba na ba congolais ba jeune bazali na droit à l'éducation, bazali na droit à ba conditions ya malamu. Pendant 18 ans, aucun Congolais, tout ce qu'on a marché, les étudiants ont marché, tous les jeunes Congolais, lobby, tout ça pour réclamer. Constitution, beaucoup na biso lobby, bas droit yango, bas droit na biso fondamentaux pour na jeunes yango. Nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à la protection, nous avons droit. Les gens ne marchent pas. Mais aujourd'hui que la volonté se manifeste. Tout le monde a battu. Si bino liberté wana yako revendiquer makambo eza mutuya ou eza vital. Les Congolais ne le font pas. Mais si prétendant politicien, aventurier politique, si vous pouvez accepter les termes, bimi balobi boya to marché pour une cause oyemoko égoïste qu'il est ayebi. Et le roni asa ko luka omoni ba Congolais babina balaba. On pense que makambo ezota la ba sans bus oyo eza makambo ko sala ni publicité parce que moi na ba réseaux sociaux les autres déchantent. Balobi pona nini kaka ba bus ekotambola na nzela nini sko ba bus oyo bango bazo welela chaque jour etambola na nzela nini. Au Congo les gens n'ont pas encore compris que quand ça se construit et que c'est bien, même ceux qui sont opposants, quand c'est bien pour la nation, tout le monde doit appuyer. Je profite de ces points ici pour nous aider à changer de forme pour éduquer les biso. Les Congolais tous éduquer les biso na complexe d'infériorité, tous éduquer na haine. Ça dit ceux qui sont à l'équilibre, ça dit l'eau malamu yinaye, ceux qui sont en bas sur qui là. Ça c'est la mentalité ya ba Congolais au lieu de ça là que mboka ezonga kasima mboka est avancé. Est-ce que ceux qui baza ko sala bazo poser acte ya malamu ezo profiter na ba Congolais nyonso Congolais ko bénéficier na ngote. Mais regardez dans les réseaux sociaux comment les Congolais se comportent. C'est-à-dire ceux qui sont là dans les réseaux sociaux ba mususu bazaka ko profiter nango pour présenter le président de la République sous un mauvais jour. Batu oyo baza capable jusque là baza quand même na temps ya ko vendre bana bango ko éduquer na bango vraiment pour déraciner la haine, cultiver l'amour, commencez par éduquer vos enfants manière mususu. Le civisme vraiment toujours comprendre que le civisme doit être repensé na Congo, le civisme bana na ba classe il faut ko changer forme ya ko tangisa la bango patriotisme civisme ko ta na mitu ya bana mena lolenge ya sika. Parce que sinon pas na mentalité à boye oyo bato bazali ko détruire ba bonnes actions, bazali ko encourager buzoba na ba mauvaises actions, le pays ne peut pas se développer comme ça. Le président de la République a annoncé à l'objet que Azako Kende na Équateur et qui a toléré na Grand Équateur a toléré ba makambo o ya kuti n'espace Grand Kasaï na Grand Équateur comme kaka ndenge salemaki na kati ya
ya espace Grand Kasai bayoki président Zoya bake ko bwaka ba mabele poto esalami kuna esika kureza la kate babundi mbangu baena basinga ya mbangu président mona mulilité maye bimakate maye bandiko bimata muke wana bato bamoni yango ezobima na tongo. Mais c'est de la sorcellerie. Bovandi na batu chaque jour bazo kufa maye za la kate kurezate. Mais vous avez ces capacités là ya ko mobiliser l'énergie pour que bato bako sala ta commerce na bango ya muke ba profiter ata na mwa mwinda wana basala. Mais bozo privé bango ango. Ici les mêmes comportements tant président lobina kuta ngote mbangu bakei kuna ça c'est na minute tout le monde est ça dit mutu na mutu asimbi Congo na zoluka et sikani akosale. Mais cette volonté là pour volonté congolaise là batio ne sika tu occupe des postes de responsabilité oyo osala malamu pour l'intérêt ya communauté mobimba il faut ba ko bondela yo il faut que la présidente de la République ya pour ya ko flatter ye. Nous n'avons pas les moyens, mais le peu de moyens que vous avez, parce qu'au Congo, c'est la chanson est les moyens, nous n'avons pas les moyens. Mais les moyens, il y a des moyens, et ça, la camine. Si vous avez un zongo, vous avez un courant. Courant et puis la kate, na barrière principale, ou un nyonso, place quand même, l'activité minée, ça les maka. Courant et puis la ganangote. Et puis par quelle magie courant ngo et coupé là. Donc, la seule magie ici, c'est parce que le président a tapé la main sur la table et que Batubazo Banga Balobi qui était. Et ça s'est fait aussi de la même manière. Première dame à Kéina qui s'engage, courir yaka nangote 4 mois avant vendre na banque. Bazan attend qu'est-ce qui se passe? Non, là ça ne se les préoccupe pas. Mais bayoka la première dame tango a commis après 2 semaines bamoni courant. C'est-à-dire ici maintenant le président doit maintenant commencer à aller dans toutes les provinces azala yemoko décideur yemoko orienté yemoko kitaka pour faire les contrôles. Ceux qui balobi mboke kufa les gens s'énervent. Mboke se kufa kala les gens s'énervent, cette vérité là fait mal aux oreilles des Congolais. Bato bazo kapasi pour la nyakolo ba mboke kufa makambo tozo zongela ngo kaka. Mais na modèle aboy, c'est la sorcellerie qui a tué le pays. Kindoki oyo eza ko aider batu te ba avancer yango bomi mboka et tie batu contre mur. Ici maintenant les gens réapprennent parce que bandoki s'il vous plaît au Congo changez votre façon de yakoloka. Parce qu'ailleurs aussi il y a la sorcellerie mais il y a le développement. Mais la sorcellerie au ya biso ya modèle à 21e siècle o ya ke yozo lokanzele ça le maté pa na yo ba pesi mbongo bo détourner ngo nyonso même pas ko boka mabanga. Ça c'est notre forme de sorcellerie qui étouffe le développement, qui est contre le développement, qui est contre les progrès de la société. Même bakoko ango babandaka kindoki ango ezaki ya modèle. Ici, les points par lesquels Obiso Tozako chité nango awa, ezali le 16 janvier nyonso na le 17 janvier to célébraka oyo ezali anniversaire ya liwa ba oto benga ka ba héros nationaux. Vraiment mais tozwaka tenter à méditer pour na kolandela moko na bango apport na ezalaki nini, philosophie na ezalaki nini. Qu'est-ce que le Congo peut retenir? Ya malamu, ya mabezali nini po même à travers bana na biso tant tozotangisa bango. Ba erreur wani se répéter na mboka na biso. Nous commençons par Lumumba, personne au Congo, ça dit c'est quand on parle du Congo de Lumumba, ça dit Lumumba, le premier ministre éphémère de la République démocratique, de la République du Congo, n'a fait que quelques mois comme premier ministre. Mais kombo na ye kenda sango mokili mobimba. Lelo tozana balabala na bamboka ebele ba pesa yango kombo ya Lumumba. Une fierté nationale. C'est à cause de sa bravoure, à cause de son sens de patriotisme.
Le Lumumba dont on parle à ça 2 ans qui a sali politique 3 ans, 4 ans. Congo Lumumba na makambo politique 2 ans seulement na histoire ya Congo. Na 2 ans wana, c'est-à-dire le poste atikali ko occuper ba poste mususu te. Poste munene oya yeko occuper wana ba poste oya occuper ba président ba association ya ba mais politiquement ayemba la moko comme premier ministre. On comprend que c'était un brave Azamutu Oyo a honoré Kimboka na biso, il est parmi batu ba revendiquer qui indépendance. Nous avons eu cette indépendance Oyo baza kolobela, mais entre guillemets le débat se tourne autour il y a préparation na bango pour na kosenga indépendance. Est-ce que réellement l'état était propice pour na bango ba senga indépendance? Avait-il agi sous les émotions et que l'émotion na bango est mis en préparation? Bango naki malamu que le Congo n'avait pas de cadre, les Belges n'avaient pas encore, ils n'avaient pas pris suffisamment de temps pour préparer le Congo à cause ya mutema mabe na bango ba Belge. Mais est-ce que faudrait-il que biso peto landa bango na voix wana pour demander une indépendance précipitée? Ça, ce sont des questions où les historiens, les politiciens, les gens se débattent, toutes tendances confondues pour peser les pour et les contre. Mais somme toute, tout Congolais digne de ce nom ne peut pas refuser la place des héros à Patrice Emery Lumumba. Il avait sa force, il avait aussi ses faiblesses. La faiblesse, c'est que tempérament, c'est diplomatique en tant qu'homme politique. Mais est-ce qu'il avait eu le temps d'être formé? Bato ba préparer ki bango bazwa ki temps ya apprendre bango? Non. Touri ko pesa bango faute que bazala ki pressé basali. Est-ce qu'ils avaient eu le temps d'être préparés? Belge azaki na volonté wana ba raison na bango. Isaki par rapport à bango ba monaki tango ba na bamboka ba paya, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils révoltaient bango. Et le destin aussi a voulu que na moment wana basingo ezalaki indépendance. Ce que nous retenons de ezalaki que bakendaki na table wana ya ba négociation pour obtenir indépendance divisé te. Bazaki na ba divergence na bango. Bazalaki na ba tendance na bango. Mais les destins oyo e forger Congo indépendant oyo tozui ezali que tant que comme moment ya kosenga indépendance, ils se sont unis. Basangani bango nyonso liboke namu Lumumba oyo, parce que nous parlons de Lumumba, mais lorsque les négociations ont commencé, Lumumba n'était pas là. Mais babengi balobite ye pa ya soka zawate on négocie pas to kosolola te. Lumumba ye bango nyonso basali bloc ensemble. C'est ce vent d'unité là qui nous anime. Nous pouvons retenir dès que malgré leurs divergences, malgré bokabwani na bango na makanisi na bango na ba tendance na bango na ba forme na bango ya penser, ils étaient tous ensemble, ils ont privilégié l'unité pour avoir l'indépendance. Nous avons un Patrice Emery Lumumba qui nous a été présenté dans la peinture blanche comme un diable, béatifié enfin par certaines personnes qui ont compris, parce que l'écrivain a biso to valoriser ka bangote, mais ebele ba komaki sur Lumumba, même ba mindele ebele ba lobeli Lumumba ba lobi c'est vraiment un héros, parce que Nathan wana mutawuti fraîchement na ba colonisation akoko telemela mondele ndenge atelemela ki était. Donc concluons ici pour la makambo etali Patrice Emery Lumumba que nous gardons vraiment une pensée pieuse pour Namutouana, que c'était un brave. Mais nous n'ignorons pas ses faiblesses et nous devons tirer attention pour ceux qui ont vocation de faire politique dans les jours à venir, de ne pas tomber sur les erreurs de la précipitation, de l'impréparation. Et ici, nous parlons aussi des musées comme un héros. Parce que les héros n'abisso
forme oyo biso to désigner ka bero ezaka propre pe na makambo ba contexte na biso. Musée Laurent Désiré Kabila, pour ne pas ici commencer à relater toute l'histoire, accéder à pouvoir, na ba condition biso to yebi. On retient aussi de lui que il a vraiment l'essence du patriotisme. Parce que être bon patriote et être intelligent et sage en même temps, c'est aussi des choses différentes. Tu connaître Musée, mais il était venu avec aussi son agenda caché. C'est celui d'avoir traité sur une table où on avait déjà vendu le Congo. Mais quand il est arrivé au Congo, la seule chose que nous faisons dans les analyses, nous allons conclure. Et si nous le saluons, nous saluons sa mémoire, c'est parce que, en tant que patriote, il n'a pas voulu céder na ba makambo ya mabe o bango ba complota ki basala ki contre le Congo avant aya ko accéder na pouvoir. C'est-à-dire il a accepté de mourir patriote, ne pas céder na biloko oyo bango bakendaka ko signer kuna ya mabe. Si aujourd'hui le Congo a sombré sous l'infiltration ya ba Rwandais et les autres, c'est lui qui a balisé la voie ezali Musée Laurent Désiré Kabila. Mutu a cotisé infiltration na ba institution nyonso ya mboka. Oyo a institutionnalisé infiltration. C'est Laurent Désiré Kabila. Vraiment dans la majeure partie des cas où ils ont concerné Musée Laurent Désiré Kabila, vraiment le point négatif où ils ont ça la passe mingi na ba congolais ali que souffrance auto ko vivre pour être dirigé par un Kabila qui n'était pas à la hauteur, c'est Musée Laurent Désiré Kabila. Il a accepté l'intention où il y a Salaki Nango, peut-être Salaki qui a sauvé une fois arrivé au pouvoir, mais là il s'est trouvé dans une situation où il a s'en sortir. Et même ses frères qui étaient à l'intérieur du pays, Étienne Tshisekedi aussi, paix à son âme, avait demandé que Musée Yakato Solola o libéré bateau yoye na bango, to libéré na makambo na bango, créons un dialogue entre nous les Congolais pour chasser ces étrangers là. Mais tétutesse et me makambo mabe kolinga kaka ngai na sala ngai déjà na sina lobby, et il était déjà pris en otage. Ce que Tshisekedi lui a dit, Azut Tshisekedi a relégué, les uns disent qu'il y a en sécurité, mais il l'avait relégué, c'est qu'on connaît. Mais Nasuka Nangota, on va comprendre que vraiment je suis dans l'embarras, à prise en otage. A Bengani Barwande, Baké Mousikate, Baké Kokanga, ba territoire, Bango Basignage, qui est Kozalaya, Bango Basala, la République. Tous les accords qu'avait signé Musée, ils avaient un accord Moko, où il fait Tekaki Nango Congo. Mais quand il est mort, ce qui fait de lui un martyr, c'est parce qu'il n'a pas voulu céder même 1 centimètre du Congo sous prétexte qu'il n'a signé qu'un accord Moko Songolo Pakal. Et le peuple congolais, zaïrois, devenu congolais, affaibli, bayamba qui n'a maboka kofungwa, mais bayeba ki teke, ba malheur rebelle yaki kome mamboka, ils allaient qui accompagner naï. C'est-à-dire, dans cette lecture synthèse que nous faisons, il y a une histoire, il y a mboka na biso, on comprend que nous ne devons pas toujours condamner notre histoire, condamner ceux qui ont façonné notre histoire, la manière dont on va condamner en nous. Prenons les bons côtés, saisissons les bons côtés de notre histoire et basons-nous sur ce qui a fait la force de ceux qui ont dirigé ces pays, et posons des bons actes. Des bons actes à venir et à la radio. Que ceux qui se disent lumumbistes tirent les bons côtés du lumumbisme et non les faiblesses. Que ceux qui se disent kabylistes, Musée, parce que les lois, ils ont sonné. Tout le monde n'est jamais trahir les Congo. Musée avait dit n'est jamais. La célèbre phrase qui est devenue aujourd'hui historique, n'est jamais trahir les Congo. Total nombre à Batoubakenai qui participer à la messe bakabiliste, c'est les traîtres de la nation. Oyo bandima kosala na bango ba courbette bakene na bango kofuka melaka Kagame
ceux qui ont accepté même de vendre les pays après lui. Ce sont ceux-là qui viennent maintenant pour sauver les apparences, pour amouiller les Congolais que voilà, nous sommes avec vous, vous avez dit de ne jamais trahir les Congos et nous sommes dans sa philosophie. La plupart des gens qui sont allés célébrer sa mort, qui sont allés honorer sa mémoire, sont ceux qui ont trahi cette mémoire-là. Et nous retiendrons de Mouzé que pour lui, vraiment, 80% de ses actes ont enfoncé davantage l'État congolais, mais qui n'a pas su ajuster sa pensée politique dans la sagesse pour avoir la patience. Donc ici, il y a quelque chose qu'on retient de l'umumbiste, c'est que la précipitation est calipée na kati na bango pona kosala mwa makambo na précipitation. Si Mouza avait la patience de voir un peu ses ambitions bas, d'avoir une bonne capacité d'écoute, de bien réunir tous les Congolais, il serait sauvé. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas été sage dans sa préparation pour savoir que quand on est petit, on se rabaisse dans une stratégie pour attendre que nous devions grands pour bien se venger. Voilà, c'est par là que nous terminons ce numéro. Apprenons à nos enfants de se débarrasser du complexe d'infériorité qui est historique, qui s'incruste davantage dans nos mémoires. Bana biso ba mona kamindele spécial, biso moko to mona kamindele spécial. Réécrivons notre propre histoire de manière digne. C'est-à-dire to poser ba acte eza malamu, Congo ya ba miyibi et que ko longwa ka so biso to accepter lelo ko changer ba mentalité na biso. Je vous dis merci d'avoir suivi ces numéros. Je remercie l'équipe technique qui a accompagné Ngai. Comme d'habitude, il y a Ndeko Chako, Ndeko Mike. Merci aussi à l'équipe Mobimba ya Tindika au Bazo Salake émission et comme Bitando Nabino. Continuez à nous soutenir et n'hésitez pas de nous écrire, de nous envoyer vos suggestions lorsqu'il le faut. Je vous dis au revoir et prochainement.